Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino. Plusieurs décès, dégâts matériels énormes, 4 rescapés, 6 personnes portées disparues. Wana eza bilan ya incendie o esalema kilobi eleki na maluku balnia moko ezwaki moto. Bilan yango epesameli biso na gouvernement provincial ya Kinshasa. 12e réunion diplomatique na RDC et salemaki week-end eleki yango ezalaki présidé na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi qui personnellement kosenga na gouvernement congolais asala nyonso à faire participer ba congolais à diaspora na développement ya mboka na biso. Lelo mokili les ont célébré journée mondiale de maladies rares. Détail ya ba élément nyonso développement tout de suite na édition ya lelo on ezene sengo mingi ya ko présenter les bilans. Bote édition lele bandi tikato fongola yango na drame o esalemaki lobi na maluku bania moko ezwaki moto pe moto moko kanda kufi kasi ba dégâts matériels eza énorme pe bazika ki makasi tina 3e degré wana ezali sango o epesamela kibiso na gouvernement provincial ya ville province ya Kinshasa bolanda. Incendie moko ezalaki signalé mokolo ya lobi na maluku selon ministre provincial ya intérieur et sécurité justice ya Kinshasa Ngetelito Didier a confirmé incendie yango ya bateau moko sur port ya maluku situé na commune ya Maluku. Selon ye ezalaki bateau HB Bora oyo esengelaki se rendre na Mbandaka na province ya Équateur yango ezwaki moto au bord na ba matériel inflammable. Membre ya gouvernement provincial ya ville province ya Kinshasa adressé bilan ya dégâts oyo topé incendie na 12 personnes blessées, 3 personnes au bazali na état moko grave, 6 rescapés et 4 portés disparus. A précisé que sur le 12 personnes au bazika ki bongo makasi to le 3e degré 9 bazalaki acheminé na niveau ya 50 na ambulance, 3 personnes na ba famille na bango bazalaki récupéré actuellement bazana 4 hôpital pe le 9 personnes au bazalaki to pe ba mama ki na 50 nde bango wana na nzela moko akufa ki kasi évolution topé situation et évolué kino tango oyo parce que nanu ba dégâts ezalaki toujours qu'on s'est la constaté. D'après ministre intérieur ya Kinshasa incendie o ezali na origine ya ba moto o ba mamba tchaka na kati ya ba masuwa topé ba baleinière pona ko sala mosala topé ko lamba na kati ya bateau. Donc cause ya moto ona ezali mwasi moko bandai ko lamba na kati ya baleinière yango de salaki que moto ezwa essence pe essence wana e pe exploser na kati ya baleinière mobimba. Par conséquent azali ko rassurer que responsabilité et cause établi pe ba sanction et kokweya na boye atalisaki que responsabilité cause établi parce que ba pekisa que ba carburant ezala associé na batu na kati ya ba bateau yango ezali o esalemaka kino lelo batu biloko bakoli pe ba carburant nyonso na kati mbisi to pe bongo na bongo ezalaka toujours na kati wana esengeli ba sanction koya pour que ba port clandestin to pe batu ko mataka sans ko bazala contrôler et si là to bosa na te que incendie ya maluku ezali moko e ba fait o elobama ki makasi lobi l'équipe ezalaki dégâts munene bato ebele bazika ki pe esali pasi o esali mesima drame matadiki bala o esalaka 25 décès le 2 février dernier to kosenga que gouvernement ezwanyon son charge pour que makamba boye ezonga lisusu te. Kinshasa et l'équipe partout. 12e conférence diplomatique et salemaki awa week-end de l'équipe à chef de l'État azalaki wana na mona ye ouverture topé discours na ya sengaki gouvernement congolais asala nyonso à faire participer ba congolais à diaspora na développement ya mboka kande basunga ba famille na bango ba fongola bango pe ba porte pour que ba ya investir makasi awa na mboka pour que mboka Congo évolue boka ndenge ye moko chef de l'État lobaki discours na ye une occasion ya ouverture ya ba travaux. Il y a 8e conférence diplomatique, il y a RDC samedi dernier. Président
président Félix Tshisekedi Tshilombo asengaki na gouvernement à mettre tout en œuvre pour nous faire participer ba Congolais à diaspora na ba effort ya développement ya mboka Congo. Chef de l'État a swaki occasion pour nous lancer message na conscience na ba Congolais au basali libanda ya mboka pe asengaki bango preuve ya comportement digne pour nous sauvegarder honneur pe image ya République démocratique du Congo. Asengaki na ba diaspora ba adopter comportement digne moko ya kokumisa mboka Congo et non kosalaka makambo mabe. Na boye asengaki lisusu que ba Congolais ya diaspora bazala ba meilleur ambassadeur ya RDC na étranger pe bazala dynamique citoyenne pe ba faire preuve na ba valeur ajoutée ya mboka Congo. Asengaki vice premier ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula a proposé na gouvernement ba mesures appropriées ya contreprendre ba action efficace pour na ko faire participer diaspora congolaise na effort ya développement ya mboka Congo. Na boye alobi diaspora nde esungaka bana Congo kasi diaspora pe esengeli développer mboka au-delà ya kosungaka ba famille na bango na ville province ya Kinshasa to pe na République démocratique du Congo mobimba. Félix Tshisekedi asengaki na Christophe Lutundula ministre des affaires étrangères à mettre en place mode de fonctionnement où permettre asseoir système de communication permanente entre ba Congolais et diaspora pe ba représentation diplomatique ya RDC. Tout ba ke news o esalemaki lors ya 6e conférence diplomatique ya RDC wa BBC ka chef de l'État ayaki personnellement pour azali ko tenir na diplomatie ya mboka na biso pe ba Congolais étrangers ba contribuer pour que lobby mboka Congo ezala pe lokola ba mboka mosusu. Soki obimi libanda ko kende te ko kufela kuna yeba ke otika mboka Congo ezozela libanga na yo po etongama. Oyoki Kinshasa eleki partout. Tikali toujours na dossier ya ba Congolais o bavandi libanda mboka na biso na o etali conflit Russo-Ukraine o ezali kosala ba dégâts ya makasi ba mort na Occident. Lelo o gouvernement congolais esui décision ya ko protéger ba ressortissants congolais nyonso o bazomi na Ukraine. Ndengeni image pe commentaire. Ministère des Affaires étrangères balobi bazolandela na bokebi penza situation ya communauté congolaise installée na Kiev na centre-ville ya Ukraine. Ezali bongo section de Congolais de l'étranger ne bantamaki réflexion yango ba contact esi ezomaki selon ba source ya ministère yango bango ba initier pona ko apporter soutien moko nécessaire na ba Congolais nyonso bazali kuna na Ukraine. Selon ministre ya affaires étrangères ya RDC Christophe Lutundula atalisi que situation oyo ezali simple te suite ya absence ya ambassade congolaise na Kiev kasi ambassade congolais oyo ezali na Moscou yango ekogérer également ba intérêt congolais na Ukraine. Nolo oyo ba congolais nyonso bavivaka na Ukraine bazali ko dépendre na ambassade ya RDC na Drag. Ba contact ezalaki déjà établi particulièrement ba étudiants o bazali tellement ébélé que tokoki ko compter bango te bango ezali moins difficile pour na bango ba kati sa frontière kasi gouvernement congolais ba laki que ba kosala nyonso pour na kozwa soin na bango na ba source moko ya autorité congolaise balobi que ba échangeaki également na ba institution internationale pe ba protocole internationaux o ezali ko exister ezali kotalisa clairement que ba congolais ba kozwa lisungi pona kobima na kati ya Ukraine sain sauf. Christophe Lutundula a annoncé réunion prochaine na ambassade ya Pologne na RDC pona ba pesa bango autorisation d'accès sur territoire ya Pologne bo pibisika ba congolais nyonso bazali na Ukraine na situation difficile ba katisa pe ba kene ko se réfugier. Na boye ambassade ya Pologne na RDC na nzela ya ambassadeur accrédité ba talisi que bango bazali favorable na demande wana pona ko protéger ba compatriotes nyonso pe ba ressortissants ya RDC o bazomi na Ukraine na tango oyo. Pologne ezali état Europe centrale o ezali na frontière na Allemagne na ouest. Pologne ezali état d'Europe centrale o ezwami pe ezali ko kabola frontière na yango na Ukraine na est pe sud na yango ko permettre que ba congolais o bazomi na situation difficile na guerre na Ukraine ba katisa facilement pe ba se réfugier. Tobo sanate ko uta mikoleleki président russe
azwaki mokano ya kosala guerre to pe convaincre Ukraine. Wabisika chaque jour ba bombardement ezali kosalema pe ba dégâts matériels pe humains ezali makasi. Kasi gouvernement congolais azui mokano ya kobatela ba congolais nyonso poko bosana te que ba africains en général bazali na difficulté à traverser ba frontière pe lisusu ba congolais surtout mingi ba étudiants to kosenga kaka que démarche o ebandi ekoma kino na suka pona komona ba ressortissants ya Congo ba batelama parce que eza devoir ya mboka Congo ko batela bana Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezotekama partout bisika nyonso na ville province ya Kinshasa pe na kati intérieur ya mboka na biso tala yango kasi kobosana te eza na logo ya Beltesco po yango nde ezali pati ya malonga po na bien-être ya libota mobimba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali kale na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé KN News, première chaîne d'actualité. On continue Kasenga awa te proposer un bino d'information le lingue ezali ko salema ba analyse ya solo te proposer bino awa extrait émission qui de politique za déjà en ligne na chaîne du biso kota au visiter au kosa mobile. Et alors, nous étant que population, nous étant qu'activistes, nous disons ceci, nous n'allons pas lâcher. Avec le dossier Kadima, le problème, ce n'est pas la personne de Kadima, mais le problème, c'est le consensus que nous exigeons autour de ces bureaux de la CENI. Parce que bureau... Donc, Kadima, consensus, bien non, le problème, ce n'est pas Kadima, la personne, individu Kadima. Le problème, c'est la manière dont Kadima est arrivé. Et alors, en dehors de ce problème dont Kadima est arrivé, il y a encore un autre problème. Problème, en gros, Sunini, l'olenge nini, ba membre mususu ya bureau, ba côté li, mwana mboka. Boko lo bakaka Kadima. Mais bien, en côté, que troisième président, troisième vice-président, ce qui deuxième vice-président, il y a CNI, en gros, mwana mboka. Azali bongo débauché. FCC et Pessi Kitis na mototé.
Mais au communauté, il n'y a que des débauchés dans le bureau. Donc, pensez-vous un bureau de débauchés et qui organise les élections libres, crédibles, transparentes dans les délais constitutionnels. Mais c'est faux. Et surtout, moi, la mboka, tout comme on a théâtre et entre Mwana Mboka, monsieur Kadima, na Mwana Mboka, ministre ya finance, oyo bako déplorer surfacturation, oyo Mwana Mboka Kadima salaki pour na kolobe te bali na posa ya mituka. Donc déjà toko comprendre te Mwana Mboka Kadima bango na bango. Bae oyo ya union sacrée na bango bae oyo ya union sacrée déjà bali na confiance te pour ba komona déjà ba élément ya ba surfacturation et alors sikoyo biso population mais il y a lieu de craindre surfacturation te mais survote donc on sentir que te moto moko azalaki na 2 voix azalaki na 3 voix mais pona kaka ke Mwana Mboka Kadima alingaka ye mingi azali sympathisant na ye azali proche ya famille politique na ye akoki pe ko sur augmenter ba vote na ye donc Mwana Mboka Kadima c'est mal parti avec le processus surfacturation azali moto yo akoki ko surnombre ba vote et alors to kolinga moto ya bongo te to ali na posa moto moko ali intègre moto yo amoni ete Mwana Mboka Naomi Pila azu ba vote na ye le lenge longo bani ye wana nde sengeli to publier. Très bien, on est bandé kelelo mo ki lezo célébrer journée mondiale de maladies rares. Maladies rares ezali nini pathologie yango le lenge kani ko éviter yango to découvrir yango ensemble. Le 28 février chaque année, Mokile célèbre la journée mondiale de maladies rares. Chaque semaine, 5 nouvelles pathologies et Simba. Au moins 2% de la population mondiale sont découvertes dans le monde. En 2013, plus de 7000 maladies rares différentes et Zalaka identification. Biango ezalaka très rare tellement que bato ebele bayebi yango te destiné à grand public. Journée alelo ezali ko poursuivre 3 objectifs: sensibiliser le public européen pe à monde entier contre ba maladie rare pe ba répercussion nango na vie ya moto, diffuser ba information sur ba maladie yango, ko renforcer collaboration pe lutte contre ba fléau wana po ya moto. En effet ezali lelo ko kutana ba maladie ya ndenge na ndenge mingi eza ba maladie bato balokotaka na bisika ya salite to pe na bisika ya ba conflit ba guerre pe bongo na bongo. D'après définition médicale, une maladie est considérée comme rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur le 2000, soit 2% de la population mondiale. Pour la mboka o ezali ya minene ba maladie rare ezali ko toucher équivaut 30 000 personnes na kati ya mokili. Ba paradoxe ya ba maladie rare ezalaka facilité à trouver financement pour na koluka ba kisi na yango po ezalaka mingi te na ba recherche. Ba grand laboratoire bazali malheureusement te na cadre ya logique wana au profit ya ko consacrer type moko ya maladie pe mosusu po na kolukela yango ba kisi. Yango ezali ba maladie o ezalaka lokola défi pe yango ezali ba maladie moko soki mutu akutana na yango le plus vite que possible akima mbango pa monganga po alusa solution, sinon te ekoki kotungisa evi mobimba. Kasi en réalité, journée mondiale de maladies rares ezalaka nde célébrer le 29 février, basala yango bongo po ezalaka célébrer au moins une fois tous les 4 ans. Kasi le col ezali très important ba comment ko fêter yango le 28 février au cas où année wana ezali na le 29 février te. Donc ya ko kanga topé ako simba ezali que ceux qui omoni pathologie moko ozo maîtriser te ki mambango mona monganga soki o ezali généraliste azo kokate po ba maladie rare ekoki ko pourrir yo la vie sans que oyeba ki di ba moto akoki ko kufa. Kinshasa et l'équipe partout. Motu etunami lelo ni esalaka que papa soki abota libanda eka bali mwasi na ye alingi komema bana na ndaku ni esalaka que mwasi aboya bana tope mbutu ebima toujours pona nini basi ba marâtre balingaka bana ya mibali na bango te. Motu etunamaki lelo na population kinoise na micro ya Hervé Zaka.
Na Kinshasa mingi na Démocratique du Congo tomonaka likambo ya basi na bana ya mbanda ezalaka toujours problème moko ya makasi na famille soit to bana bakozala maltraité soki kaka babotama libanda ya mariage on dirait basengaka babotama libanda ya mariage ni nyango esalaka ke bana oyo babotama libanda ya mariage bazala ba problème mpona kointegre ndako ya bapapa na bango alors que bango nyonso selon mibeko bazali kaka bana. Ça dépend d'accord oyo mwasi na mobali bayokanaki avant mariage. Lokola bayokanaki avant mariage ke bana oyo yo boti libanda bango bakotikala koya kati na foyer na biso soki kosunga bango libanda. Mais koya kati na foyer na biso en tout cas bakoya te soki mobali andimi ekotikala ndenge wana alors mwasi na wana akoki ko occasionner divorce. Pour soki aye bayokanaki bote a occasionner divorce. Mais droit congolais il dit koloba boye. Moi na nyonso il n'y a pas des enfants bâtards. Moi na nyonso oyo abotami na makila na yo obota libanda même avant même après mariage aza mwana na yo et puis azo jouir na héritage na yo droit nyonso oyo bana oyo babotami na mwasi obuza na ye na ndako bango nyonso baza na droit moko wana état congolais droit congolais il dit koloba ndenge wana. Mais makambo esale makaiza ça dépend na boyoka ndenge mwasi na mobali bayokanaki. Alors maintenant sika est mwasi soki abotaki pe libanda avant mariage soki mobala alobi ke mwana na yo wana akoya awa te mwasi alobi bosi c'est comme ça biso mbali libala ezate po mwana na nga wana naza na moto na otikela yeke. Alors epa na biso tolobaka soko olingi mwana olingi soso olingi na bana. Tout dépendra na débit ya relation ya yo na mwasi na yo. Tant bolingani il faut éclaircir les choses. Bon bilom soupe ebimara na kati que déjà bo subo bande vivre na mwasi ozano na mwa libanda te mais pa erreur OK libanda okobota libanda siko il faut préparer maman anda kundeni akoyamba mwana wana. Faut préparer pour expliquer ba réalité za barside ya kana vie ya moto. Après maman akoyamba soka lingi mobile na ye. Ezaba mambo ya ezalaka nango. Problème eza makasi ya bana na biso toboti na libanda aya na ndako edépendaka toujours na basi oyo yo bali na mususu yo mobali. Oza faible devant femme wana ozokoka ko s'imposer te comme mobali na kata ndako. Yango moni bana ebele bazotelinga na libanda batata na bango bazokoka kozwa ba responsabilité te bazokoka kozwa ba droit ya mibali na kata ndako te. Yango moni bana wana bazotelenga na libanda mais bana tango mobala boti mwana libanda mwana wana aza na droit ya kofana na ndaka tata na ye comme il faut comme pendenge moko na bano baza na kata ndako wana yango zoyoka ba musicien bayebi papa na biso lwambo akufa akenda kopema me mwasi nyonso alingaka na kata ndako kaka bana na ye na famille na ye famille ya mobali moko te akoko nyataka makolo na kata ndako ya moi ya ndeko na bango batu barenyaka kaka eza famille ya mwasi mais quelque part mibeko oyo mboka na biso yuti ko voter awa mwana nyonso mobali aboti na libanda aza na droit ya ba bien ya tata na ye 100%. Donc eza kaka pasi par rapport ya basi o biso tozobala bazolinga bana te mais mwana nyonso mobali aboti na libanda aza na droit ya ofana na ndaka tata na ye comme il fait. Awa pe tozali na mois de mars yeba que bana nyonso bazali bana ya mobali na yo pe bazali bana bokola bango na bolingo nyonso atako motu makasi to pe problème bana na yo pe bazali ba parfait sunga bango po ebite nani ya kosunga yo lobi ezali pe okoki ko bokola mwana na yo moko kasi asungi yo te kasi mwana ya moto mosusu asungi yo nyonso ezali kokeni na oyo zo ko inculquer na kati ya mwana sava moko aloba l'homme n'est bon c'est la société qui la rend mauvais soki otie biloko mabe na kati ya mwana yeba ke ako reproduire kaka méchanceté colère pe nyonso mabe osalaka ye kasi soki otie bolamu mingi na bana ako reproduire kaka oyo otia kati na ye yeba ke akoki kosunga pe lobi donc utalelo zobana na yo na bolingo soit pe bana mobali na bolingo soki ezalaki na place na yo okolinga ke mobali andima bana na yo ebongo pourquoi pas yo hein Tomi Tuni Kinshasa et l'équipe partout.
ezalaki édition ya suka ya mois ya février. Merci na mabota na bino bolandi biso partout dans le monde. Merci l'équipe technique et rédactionnelle osaki mosaki toko tokutani très prochainement na souci moko ya ko servir bino mais na mars 2022 tika ete kimia e umela bota na bino. Magazino Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.